En tout cas, naza très dessus na démarche ya maman. Déjà acte oya salaki, eza acte mo ya encourager pour azaki olona na mabele ya malamu. OK. Mais démarche to sali eza vraiment différent. OK. Mais démarche to sali eza vraiment différent. Donc non mais pas belle, na yo ki ba traiter belle pe moyibi, oye pa koma ekolata ba talent et qui na kata ba koyi yango. Pas sali voilà tibilamba ezaki na kati ya ba photo ke non to solo. Belvi déjà tout dévoilé que Belvi déjà na Kinshasa nde na mala biso wana Belvi aviva mo bi na yazanga lipa tazanga mili kitazanga blues olata te. Déjà Belvi tant Belvi déjà stungaka pe Belvi stungaka ba orphelin stungaka pe ba veuve. Mais lelo et mi ekomi ke ono bazoyiba et tout. En tout cas, je suis vraiment désolée na eloko yango surtout pour na mambo ya Belvi. Pardon, mika eloko wana eza bien te eloko eye mpona kodétruire mpenza biso bacomédien. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Voilà, fidèles amis internautes, merci de renouveler votre confiance dans le service Nabiso. Bienvenue encore une fois dans le numéro Nabino Asika, comme on a toujours l'habitude de le dire, de votre émission Plein des acteurs, une émission et puis ça donne d'informations à temps réel concernant vos artistes du théâtre et du cinéma. Pour aujourd'hui, en tout cas, ça sera vraiment spécial. Nous allons faire une émission avec, nous allons nous entretenir, avec l'un de nos meilleurs humoristes, hein? Il y a République démocratique du Congo, a comment évoluer à niveau diaspora. Elle sait qui c'est Mamoulo Trésor, marié, mère de plaisir enfant, comme on a toujours l'habitude de le dire. Aujourd'hui, Mamoulo va nous parler de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux par rapport à l'artiste comédien congolais. L'actualité, comme on tourne toujours autour de l'artiste, ils sont en Madame Moté. Et comme Aïbaki, Afingaki, Atongaki, Aïbaki Mobali Abatou, Aïbaki Mbongo Abatou, Akosela Kimuninga Makambu, Amemaki Muninga la justice. Et pourquoi Tokomi plus na ko accentuer au fait Bamakambo Ezaya na ma point faille, je vais dire. Moi ma bunga et bandeko artiste comédien. Et au moment où ceux qui basali likambo ya malamu genre bazu ba trophée bazu ba diplôme soit artiste mo ka sombi le romo ya bien par rapport à musala na soit musala ne skutani sina mutu boye au romo na journaliste ta moroté a rolobela na réseaux sociaux mais chose à aiba qui a finga qui directement et surtout cette affaire au ezo luke kotsa moi mokie bande ko diaspora surtout ba maman ya diaspora na ba artiste comédien na ba comédienne pardon na guerre
et comme kaka oh artiste boa fien ba maman poto va répondre comédienne bonne ba maman nani va répondre non quelque chose ba maman msu ba bi photo ça ka ba comédie ba comme un embargo ba théâtre total à ngo le sauter est-ce que simba ou pas c'est pourquoi tout ça quelque chose dans maman Moulou parce que en dehors d'être comédienne qui réfléchit en tout cas très très bien et puis Aza je veux dire YouTube parce qu'elle fait des émissions et tout à ça la live naïe dans différents sujets tout apprécier rapper c'est pourquoi en tout cas on a bien voulu que ce soit elle aujourd'hui dans entretien Nabiso. Merci à tous mes partenaires grand saoudien Michel Linvo les cœurs de madame Néné Linvo la saoudienne je te salue depuis Lausanne kuna la famille Nabananyoso Todingarabino Yatro mon vieux Mathieu Dol depuis la Suède je te salue également Nanangabe maman surprise depuis la France, Mariette Tapenda. Depuis l'Allemagne. Et pourquoi pas son excellence, monsieur l'honorable René Kabassele, qui nous suivra depuis la Belgique. Bonne fête des femmes déjà au côté dans le mois de mars. Là-bas, maman Nyon, c'est Roland Dabisso surtout. Et joyeux anniversaire d'ailleurs, je l'avais raté à Vanessa Baoutanga. C'était hier. C'était hier. Donc, joyeux anniversaire à Vanessa Baoutanga. Je vais lancer l'appel pour appeler notre invité, notre star en ligne. Voilà, comme on a toujours l'habitude de dire, notre star en ligne de cet après-midi. On va parler avec elle, Maman Boutou et l'équipe, Maman Mélanie, et Coquette Sassa, avec Trésor Mamlopé. Je pense qu'elle est. Voilà, ça sonne. Tomiga Kosouane, Makambo, et Kosala Monté, ma passi. Et qu'on décourage, Bande Komosusuba Kaba. Allô? Oui, allô, maman. Bonjour. Bonjour, maman. Il est quasiment 17h25 heure de Kinshasa. Tobengio depuis les États-Unis. Bino kuna boza hernin. Biso siko tokomi 10h. 10h, voilà. En tout cas, voilà. Trésor moi Moulopwe. Biso lingara ya moto tamboli. Toyo lukayo. Dites-nous un peu d'abord la santé, la famille, et puis il y a Magamouni, on s'en. Non, ça va, Dieu nous fait du bien, sauf qu'il y avait un peu de choses qui s'est passées ici à Dallas. Déjà à Dallas, neige et puis à plaquer vraiment. Et puis il y a ça qui m'a battu, et puis tout ça, du courage solo, tout ça, il m'a solo, là, on a qu'un vous avez courant penza. Tozangi penza courant 3 jours de vivre encore de zapper na hiver malibi donc mais ça s'est bien passé ah peu moi tombé là maman Denise hôtel la penza que pour maman a de lui comprendre je te jure donc mais ça va dans l'ensemble ça va je me fais grâce moi et ma famille nous allons très bien. D'accord. Alors bonina nous émission parce que yo combina les deux na théâtre na émission malgré que théâtre Mikolo au moins que ba production aux athées hein. Et à la zate. Mais non, sauf les émissions ça va nazo bundana ko sala moi ba analyse na pe kene na sala ka. Nazo ko taper moi ba gag on peut na sala ma. Oui. Ouais. Oui, na ba temps la biso ya awa, c'est que na ba classe. La classe, la bâton, les autres paramètres, voilà. Alors, Trésor Mamulopwe, Tolukio Mingi Poto sur la ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a un dossier à Madame Mélanie. Maman ya diaspora. Je pense que c'est pas quelque chose. Il y a c'est bon. Donc, maman Mélanie a mis mon réseaux sociaux. Il s'est fait que Bandego Bartis a fait badaki na silence, mais cette fois-là, va comme Coco réagir. D'abord, démarche à maman Mélanie pour nayo mona ki ngondengeni. En tout cas, naza très dessus la démarche à maman. Déjà acte oya salaki, déjà acte moya pour encourager pour azaki olona na mabele ya malamu. OK. Mais démarche to sali et ça vraiment différent. OK. Maman Mélanie bien été
parce que koyo koyo koloba pour que la dire maintenant ben appel bato qui chaque ça la bénédiction ben paye donc bazaki donc c'est comme c'est l'eau qui bien préparé mon OK donc on a fait biso je peux dire et démarche wana ezaki bien te et si mambo so ke ezaki ata so tant abengaki déjà pendant linga te bayeba exactement kompone batina mamnae donc bakate me mbongo kodonga pe ba misusu baluka moyen baluka solution pour mais quand on a bien que traiter tout démarche wana en tout cas très déçu na démarche. Voilà, trop de signes à démarche wana tobi lelo toza analyser ensemble toza molanga pembe moko alelo pour la maman Mélanie torokota souvent mukie na tout au long ya entretien na biso mais est-ce que na ndeko coquette façon na ya komemela makambo yango je vais dire surtout du côté tant ba colis eyé à recevoir ba colis mais pesi na nuba maman veuf te tout nandenge sali ke makambo maté kita parce que acte oh ya posa ki obatou lelo mingi bas de traiter d'une voleuse et tout pour na yo qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport na ekas en tout cas falon bito dinoye bisayo tu éviter exactement qu'est-ce qui s'est passé vous comprenez donc on mis ça la banzambe te exactement et l'on s'est passé qui t'a récupéré qui va coller justement si comme la réponse déjà pas coquette ouais réponse déjà pas coquette pourquoi il doit quitter tant moi tu va coller wana OK parce que nous disons vite c'est beaucoup balamment beaucoup qu'on raisonner la place là ou comme balamment on va raisonner exactement qu'est-ce qui s'est passé au thème balamment ma cantina na mutu na yo non il faut connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ma rue ba poli et là on n'était pas pourquoi il va quitter ça pour appeler ça pourquoi il doit quitter ça pour la ba aussi on t'a demandé qui c'est déjà des mal et on se le fait la histoire ya d'Asie justement après voilà, qu'est-ce qui a empêché pour faire ça na base vous comprenez oui la comme c'est pour la limite faisait pas coquette oui mais finalement OK on parle maintenant na lo bate pour que ça m'a fait pour avoir qui va carton coquette ça il m'a fait pour avoir qui va dire non ça reste à vérifier on a mis la salle quand même devant on a que de la tête de la David puis le reste va va ça on a mis et puis abenga bango déjà pourquoi qu'on n'a pas voilà voilà alors na maman Mélanie parce que na deux bitanga yaki na makambo na réseaux sociaux ils a carton moko coquette escroquer machin mais juste après comme Belleville peut au quota que il paraît que ba carton normalement ils a qui mi balé moko ils a qui pour na ba comédien excusez pour na ba comédien on se sunde pour na coquette à Kabola mais et ça là qui 2 mois en agence avant que ba colis wana coquette a que récupérer ce qui a fait d'ailleurs que maman Mélanie a contacté Belleville a qu'on récupérer ba carton là pour coquette a qui ba carton na siège à Belleville et maman Mélanie ce et le répond à yé le Belleville a décevoir yé et ça parce que tant on a pesi ba comédien ba colis ba comédien ba remercier qui était au fait les gars merci ma trésor donc non ne pas Belleville na qui va traiter Belleville pe muyidi oye pa koma ekolata ba talent ezaki na kati ya bakoli yango na sali bo alati bilamba ezaki na kati ya bafoto ke non to solo entre nous déjà Belleville biso nyonso toyebeza babanga na obo na balosisa Belleville Belleville déjà na Kinshasa nde tokutana na biso wana Belleville aviva mwa bino ye azanga lipa te azanga miliki te azanga bluze olata te azanga jean olata te coquette pe OK ma koko nde eza wana azuwaka azwaka toujours abima propre moto oloba quand même de totika kolobela oka parce que il y a des gens qui ya bato mokaka bakomédien te eleka basali réputation ya bacomédien déjà Belleville déjà sungaka pe Belleville sungaka baorphelin sungaka pe baveuve tosala yango na bapolice neti nga mpe nasala yango ben justement mamuloko justement balobi Belleville asunga bongo ezalaka nango bambongo na ye te
eza batintani ya bana poto d'ailleurs misu babi basiliki baondopesa so elo te comme ça mambango pe ba ONG esila eza problème te mama omoni tintiani wana eza na bato nzambe abeta yango na mitema mais déjà Bellevue abandaki omoni mpo tintiani wana ekoma eza parce que bamonaki action mo Bellevue esalaki justement tintiani wana po ekoma c'est parce que bamonaki action moko so bamoni action te jamais balingai babanda osala eloko wana yo omoni eloko te simitima boka oyosa neti coquette mpo batinda biloko c'est parce que bamoni mosala coquette aosala te coquette akenda na baemission na batransport na ye coquette asuna bamama na batransport na ye coquette asala yango na bapropre effort na ye nde tolobaka ozomona mais lelo oyo ebimi ekomi ke ono bazoyiba etu en tout cas eza vraiment désolé na eloko yango surtout mpona mambo ya Bellevue pardon bosika eloko wana eza bien te eloko eye mpona kodétruire mpenza biso bacomédien biso nyonso ntango naloba bacomédien eza biso nyonso mpo soki ezwi mutu moko ezwi biso nyonso ye mpona kodétruire bamédia lelo tokomi baobenga biso biyibi batumba mpona eloko moko oyo ekokaki kozala korépara yango dans la famille ozomona mais apparemment nde bafingaka bino bamiyiba mibali bosilika na bino me oyo yaki moyibi ya biloko nde tombokisi bacomédien makasi ndeti oui mama comédien aoyiba yaya oyebi mpo oleka na tv fozala de présentable justement oleka na tv fozala présentable yo mola sikwam nayebi ndongo obetaka soki olingi oleka na tv soki olingi oleka na tv tokomba il faut ozala présentable mais ngai msusu ndeko no depuis na yawa depuis na ya mc no natindela oboti te no natindela pantalon te naozwa te mais obetaka ozokundana na oza na mwana na moke na biso aki sasa voilà donc on a déjà nani bitozo azobeta so na kitiki na memele mois 2 mois 3 boy bon déjà tabeta abeta pena o esala mois bien et renforcer tobetaka déjà mama mpona koleka na mesi aloba biso bato tosedegizaka biso bama joli kalunga tolata na soka robe olati liputo jouer mais bafille na biso balata propre Bellevue si po alata propre po jouer alata propre coquette si po alata propre po jouer rôle mo balataka propre yebisanga mama bande koyiba ngo ekosala biso mpasi makasi mpona bilamba wana bazoyiba mpona bilamba oyo balobi bayibi yango esui biso makasi yaya soki eza bayebisi bino ke raison ti eza métage na beti kumo bayibi mwa 50 000 balles 100 000 balles wana nde boba en tout cas oyibi mbongo me elamba yaya elamba mpo motu mwa atambola mutakala za te justement yango basali opération zongisa c'est que vous encouragez alors opération zongisa elamba maman Mélanie vous êtes pour oui parce que soki totali yango mpe na ei mosusu c'est comme si biloko yango ezalaki batindela biso yango na problème soki totali bien ezalaki biloko moko piégé mpo ecréele bato problème parce que yoyebi na minute o réputation ya motu ekolaka motu na niveau 0 ebi biso bacongolais nde tofonctionna sikoyo te eza boye bakole sikoyo eza yango époque ya coquette bakole moyibi wana lokwa azoni aussi longtemps coquette aza na mwana ni grande fille coquette aza na famille coquette aza peut-être na belle famille coquette aza na baningo barespectake mais lelo oyo eloko okende na réseaux sociaux partout eza ka coquette moyibi photo ya coquette moyibi yango mpe ya nini ya lopango te moyibi yango ya mbongo te ya voiture te mais moyibi ya elamba kolata kamongaz vraiment atabino. Maintenant, ce que moi, maintenant, si les Bellevue mingi parce que bon, en fait, à ça dessus, pas Bellevue, pas les sous pas parce que bah comédien on y a ça qui biloko, bah c'est qui merci te. Ingratitude, voilà décider que si maman Mélanie sous. Déjà quand Bellevue a un carton, moi la éducation na Bellevue à la nango. Déjà je crois que Bellevue a le bail merci. Donc Bellevue a le bail merci. Et là qui au nom de qui? Au nom de tous les comédiens. Oh bah vous avez un carton. Voilà, si va comme na Bellevue, ba carton est place pour Bellevue qui est kozwa na pose qui démarche, c'est ça quand ba carton qui ti mou na diwa Bellevue. Et ça qui démarche ya Bellevue et ba carton comme ende kozwa tout si ba carton comme je crois na ndenge na la yebeli. Ndenge na moni la Bellevue. Merci maman, ba carton comme aujourd'hui. Donc et ça que Bellevue a sévi déjà merci au nom de tous les comédiens. Justement. Merci maman le quotidien na ma besoin rappelle aïe maman nous ça na yango merci oui elle n'a que boka aux ala pe bon mais peut-être ba tout
nyonso yango bazwi na bango balinga ke bazwi déjà 5 merci mpona bato nyonso mama falaki aloba soki aprécisaki mbi nalingi kutu nyonso akozwa eloko wapi asalela nga video asenga nga merci eza komisa message kasi po toloba vraiment avant ozwa eloko soko oyebi kosenga merci te kozwa te je pense que bato batina bazwa na bango te po bato basitelaka biso biloko nga mpe nazali na kinto bato ozwa bakoli justement moto okoli kwesukani ya mama merci beaucoup nzambe apambolwa mais mama Mélanie pourquoi ya bande ya koinsiste mpe ezalaka na média ezali biloko ya bapiège to ndenge nini toloba yango bape totala yango mpe na miso mosusu bandeko sikoyo bakoma monde sikoyo oloba boye bandeko misusu sikoyo balobi no mama Mélanie bilamba ngo mpe ya malonga nini yango azotila bato makelele bakote mosusu mpe bamama poto balobi bino moyebi mpasi ya mbongo poto te yango bozolinga ngo sous-estimer acte ya mama Mélanie ou quoi? Non, eza kutu bongo tomoni déjà so bato baza na kande kosatandre te bapesa o gâteau. Ok. Parce que démarche déjà mama Mélanie akendaki nango apesa ye biso gâteau te apesi biso keke te ozomona okende kobimisaki les comédiens sont des voleurs et puis alobaki non na sisi te na obenga mpe bato akini basala non eloko moko vraiment bien préparé mpona koyebi alors sikoyo na retour wana mama Mélanie adozela nini bato yango baleka bafuka mama Mélanie biso yo totie maboko likolo limbisa biso boye na non opesa o gâteau te. Ça nous a choqué. Na papa l'air mikolo bongo bazawana. Na papa Serge au fait, papa Serge ko ya ene blessé nga. Abi bubu na ye, ezaki bubu akala. Mais mama Mélanie obi ezaki ya ye. Ozomona. Ikona papa Serge wana batunyo so mikolo bongo ko traiter biso. Bazo zikozo tango pesi munyelo ko fala. Dans la tango place na liga tana fête atana église. Yebisanga. Maman, et ça qui pour lier les gens. Justement. Maintenant siko makambango pe ekitaki ka emataki ka nde tolobela. Ba maman veuve pe ba fallait pas recevoir biloko. Surtout ba recevoir ki biloko te. Sous ordre, je vais dire, il y a maman Mélanie. Dimanche na bango basala ki ya point de presse. Yo mwana ki ngolo lenge nini mamulo pe trésor. Ok. Il a dit il y a 2 mois. Là, on a moins dans la 5 ans, on a petit 5 ans, on a il y a 2 mois, là, on a évité ceux qui ont formé dans Catalogue. Tu comprends un peu? Oui. Ma maman veuve na biso wana ba maman ba papa na biso ba maman ba ndeko na biso ba yebi coquette aza sœur na bango aza mwana oyo asali musala na mibali na bango maman Mélanie boyeba ekaka appel et puis maman Mélanie vous demande ya koleka na ekeve mpona boyimilie oyo aza kuna eza neti mpona boyimilie mibali na biso po coquette a mibali na bango bali bayebi ete mingi bayebi ete aye kutu na nsima baliwa mibali na bango donc batikala jouer sika mwana mibali na bango te donc mpona bango voilà peu importe ata comédien oyo azobotama lelo soki kaka ete oyebi seke papa sans soutien azalaka chiko punulu azalaka donc expert ayebi ke baine bazalaka peu importe biso oyebi bayebala mbonge te soki ebala mbonge so batienga naza mpe kaka kolonge na ye ah oui hein tu comprends peu importe bayeba te mais aussi otala osala métier moko na bato batika biso oka ya bango ntango baoyoka bongo jamais na kosakrifie mwana na ngai ya 5 mpona zemi ya 1 mois mpona nayebi teke mosusu to nokende boye okosala fausse mosusu nayebi te non osalango te tu comprends tiko bango mpona mama bongo aipona bilamba so ezaki ata mama nati ndemno bambongo ya lupango me mosusu bambongo oui maman qui n'a qu'à nous les biso stinde so bango mapanga mais tala mpona na biso azolinga kopesa ngo te bobenga na tosola ngo afani mais jamais enfuta mbongo bango plus abandi kolekisa bango koleka bokekoloba et surtout ba association ba maman pe ezali bakoka pe peut-être ba maman veuve bakoka contacter ba maman ya phare exactement ba association ezali bato bokoki obenga bosolola bazali te bobengi
bobi anataka maman Mélanie a dit OK, faut que les canaux pour le baba OK, tous les canaux bon côté parce que yo soto ye barabiso c'est grâce à l'émission Coquette à Salaki. Alors que c'est la nanu jusqu'à ce que Coquette a répondre à biso. Ozomo. Jusqu'à ce que Coquette a répondre à biso ndé ko ya ko les canaux TV to meka oloba bazaki pressé. Trop pressé. Parce que ma maman veut faire balobi, ceux qui bakuti colis à ofongwama, bango ba ozwango lisute. Na wana ko lobani. Maman bon kamboye, ça n'a pas de sens. OK. Ba kamboye, ba kota ba tinde ko ba Coquette ezaki, maman on a essayé qui bien Coquette pour avoir ce chose dans ka ke. Ba koli wana na komi na kati ya mutu na mutu. Donc il fallait que la carton pour fixer na mutu. Il fallait pas ça l'envoyer. Il fallait pas dans la carte. Vraiment. Franchement, il y a qui n'a pas bébé mon boya bien été. Tout le monde a il y a qui n'a pas bébé mon boya bien été et créer une division entre nous. Artistes. Il y a aussi des artistes qui soutiennent maman Mélanie jusque là, hein? Il y a des artistes qui soutiennent quand même maman Mélanie. Les artistes sont basés dans ces barreaux qui coquettent à Moïbi, à Salimabé, machin quand même. Parce que quand tu dis que l'artiste est basé un peu divisé. C'est comme si l'homme a bon de Salema. Aïe, on crée une division entre Bisso. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus a bongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai. Bikenda na veni Luka na direction Bergmani derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosaka te. Po nga na yebisa Nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latiela Maya Sika, la salle polyvalente Sam Setchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires. Pour toutes vos cérémonies, Sam Setchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali. Entre fête au Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Ce qui kebo Kesenizali ya solo, fête ya yo ko sala moko na te. Ya yo ya kanangwa. Merci. Mais ma frère, on a toujours soudé. Parce que c'est bon que notre pote va aider à biso ma carte de la Afrique. Oui. Jamais on peut y pour les qualités. La personne qui n'a pas besoin de ça, qui veut asseoir dans un OK. Il y a pas de belle bâtisse de la mission Babylon, bâtisse de la Babylon. Tout ça, pas écran là, pas passer les autres et ça c'est mais au moins jamais on les canadiens pour qui à humilier. Vraiment. Et puis on parle de ça, on a avec tout entre on a au biso de l'homme, on a moi atteindre le bon. En ça ça na moi zo kwa ka ça mo ka muto. Na boki muto ana atteindre la en bon. Asa benga yaka batinde ngambo boka boni mbongo. Jamais on créer problème que alibi ngambo. Ata lekeli yo. Eza problème de ça. Yamba uto yeba ki na oteki ba pesa we yeka bon. Biso moko bana na bino pe to alibanda na ndenga mabeke. Okipe osala. OK. Et puis peut-être un jour à l'inoki qui est nani par exemple neti mosi ya kajazo pela. Peut-être on kama moke madame femme da kimia au ya wana. Au ya osu.
pourquoi pas balinga bakena moi oui côté balingi kaka babibi yango mpona kosalir lelo eloko ake kokole biso. Ok. Maman il a dit on prépare mon thé. Et bimisi na Rabi pas oye biloko ONG. Dans le dossier yango ya ba biloko ya ONG ba Ophelina et tout, Rabi pas koti, Rabi aza journaliste et pas ça qui comédien, il est pas ko donc et comme il est ko na parole na mutu il est pas yo loba. Kasi za la bon moté falon. Yo mona te biso ba comédien, surtout biso ba comédien. So ki ba na ko tene na moni ke na tike ta mo mukie. Mobile na ngai. Atikala na eko ko lingala na congolais. Surtout après dans la Kinshasa un petit peu akala. Mais so ki tete na bali boli mo na ka mo si mo yo bimana mo na. Mobile ya batu. Mobile ya batu. On a biso fille pas comment on l'a dit ça biso. Donc ça na ko to pe na bino na bandako. On respecter mi bali na bino te so ki mobile ake ko bala ki point si o apunike na bala na ma. Nicolas na bolo ba teta bo mo na ka ko mi na libala. O ye ko na ko il faut qu'on ait des ans en bon côté la clinique là on va d'autres traiter pas dans votre tout là qui n'a pas le balica pour pas traiter pas méchant. Vraiment, c'est vraiment méchant en fait. Alors par rapport à maman veut venir balobi que désormais mutne ça na bango émission ceux qui mutapota ngati ndeloko atindara pa na bango moko okolo bani. Qu'est-ce que tu n'as pas là bango ba suis décision bien. Est-ce que coquette comme ça sur émission on a parce que il y a ça la émission il y a bateau après eux donc bateau ba kufa et tout famille ba orphelin ba veuve apparemment comme il a moi guerre moi muketo loba entre eux na ba partenaire na direct et émission est-ce que émission coquette on a vraiment éco demeurer les sous et demeurer pour Anine maman coquette n'a rien fait et demeurer pourquoi et ça que mutu moi quand azina qui dit moi a découvrir le monde alors aussi ma et demeurer pourquoi maman. C'est là la pêche pour qu'elle continue Moussala nae. Biso Moussala biso za ngoteze. Nene Moussala mfute oku na ocho sola na ndeko na ma Steve. Ai singa di mama letinga benani Moussala mfute na yemba bala balimbo ngambe depuis moi na muche. Na ko makam ko de la commune docteur. Faut que tu continues Moussala nae. Et donc je te va tout bas sur ma bateau. Il y a kasi maman belani ka mtakindi biloko mtakoti. Et ko ta banda bende na mtakindi biloko te. Je vais déjà peut-être pour la donner à maman ou coquette à tout ça. Oui oui. Maman déjà pour de la coquette Vraiment. Alors tu encourages coquette na démarche oye pas lui il y a comme ça la pointe de presse. Parce que jusque là ça qui non a silence. Une minute. C'est comme biso bato akela mutu nyonso ava bakende kobaka yo il faut loba tout qui a loba aloba expliquer parce que moni biso chez nous les Congolais na mona eloko ane comme ezaka avant lobaka ndi état de droit ile boye eloko ane ezaka avant soki oye kofunda mutu na l'état mutu aliboso c'est vous en raison ezala bongo te eza mpe bongo na communauté na biso soki leya mutu mwa abini aye kofika yo aye koloba n'importe quoi sur yo bato yango nyonso balati te na ndoto soki pofandika bongo bamisusu mpe babondima bisu mpe baondima te onyeka mpe obinenkiasi ata mwa mutu omona peke mo trois personnes bandimaki afi okozwa mpe mwa moko kuna yo ndima logique des choses eza vraiment. Il a le droit de nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi elle a gardé les cartons, pourquoi elle a pris tout ce temps au monde. Ok. Vraiment. Ça me fait trop mal. Voilà. Donc ça, il y a personne qui est là-bas, mais il y a des gens qui sont makasi ya na ngala zonk ça na mbalango bien. Pour la chaussure moi za kuna par mais za la ville Paris za numéro 52. Ya numéro moto yebite to luka ona kina. Siko ta niveau ya 52 pour niveau 52 est-ce que vous avez là. Et bébé tinda kango ba dîner comme des chaussures. Et on va des chaussures. Maman ta yo moko. So elo na ngeza na kati kuna bazonga ça dépend ta makoma ki akoma il paraît makoma ki pour tous les comédiens. Na ngape elo na ngeza kuna mabe ti bozo boti na ngabo so. Bozo boti na ebo zongisa. Vraiment.
Voilà, on est arrivé à la fin. Alors, j'aimerais bien que on puisse un moment qui est l'icanicinao par rapport à la guerre aux Ezokota entre maman et la diaspora, la diaspora, la biso, na artiste et comédien. Pour revenir à Gabriel, na maman poto va fingani. Gabriel a 5 pardon. Maman poto va fingi Gabriel. Kuna va fingi qui belle vie. Fatouka mais maman poto donc. Pas guerre comme côté moi l'ikamuke pas. Maman poto moro boye et qui rit maman poto je veux dire parce que néné la grande saoudienne je ne pense pas qu'il va me sort côté ngo bananga be tout ça. Alors guerre ezoluke kota hein a petit fait malembe entre maman et la diaspora na artiste et comédien yoko lo banini na olubaka ke biso nyonso c'est la famille toza bandeko avant bakoma ba mama lelo ngabe ba obenga mama poto nazala peka mama kishasa ya makasi donc ba mama poto avant tokoma ba mama poto tozaki ba mama kishasa ne confondons pas les choses lelo yo bato mona congolais alobe bagana bazo jouer bazo na bandako ba milliardaire ba millionnaire bazo balaka bango bazo jouer pour la communauté na bango push bango OK communauté na bango zo push bango zo tcha bango maboko soki elo mwa mabe salemi bazo ba sifiki yango rapide ba push ye bazo tcha likolo liposo mais biso fala biso ndeka na ndako ya libala biso na sala te eloko moko ya mabe na place babenga bapeso conseil trésor eloko osala eza te en tout cas mpona réputation no ekozala bien te tika tosipika yango alicontinue mosala no ekozala bongo te jamais yoga kaka bandeko na biso nde bakoyaka bémission neti kutu naa na bamisali moko awa na otinde eloko lokwa tolobela ngo apres moto azosiplie kutu na tolekaka teza makambo baneti témoignage po tosali oye moto wana atali alo trésor asali eloko te trésor asali donc bakoma ocréer bacteur na bango mutu mwa bibi bato balingi mobali na nga oulolo non c'est pas possible oh là là oh là là oh là là juste pour un artiste et comédien, qu'on déstabilise l'artiste et comédien. Et pourtant, comédien, ça vous la somme. Ouh là là. Parce que pour payer sa maille, il faut que la bite, ça va justement. Mais à travers Moussala de Salomon, la bafan bayo et batu, même n'a coûté na poto ballon. Mouton pe ko ya na tite yo moi sampo ani ko ya bike na pe na poto na poto na rasta fatima. Ba lo tin de lo parce que à reconnaître Moussala do sala. À reconnaître talent et zakati na yo. Ouais. Pourquoi de linga ko push bon na o push biso te bonuka ko da biso na sima. Lelo e ko mi bandumba bazo za mibali ya batu. C'est parce que bozo push biso te. To ke ba commenter ko ba sali lo ko after biso na communauté to sifi lo ko ya mabe. Justement. Ouais. Donc maman poto ba yini bino par rapport à ça donc baza ko te soutenir apparemment par rapport ya ndenge ba comédien mingi balinga mibali na bango ya comédien monta linga mobali ya mutu nde comédien monta zwa mbongo na Kinshasa nde to vivana parce qu'on a tinde mobali mo ya olinga na sala jamais biso lukambo makasi déjà au salle à commoter. En quittant la qui parce qu'il y a beaucoup de filles. Et ça peut être un comportement la vie. Ou bien il va les sous tellement dans les cas la bonne la toto. Alors pour ça yo la photo à quel point la qui ça possible comédien il manque. Ouais. Donc on possible comédien mon comédien mon bala au banana est solo alors que ça maman bon alors que la randa on sait la randa c'est que makambo alo beza est solo à bala ngai. Donc c'est au salle à vie. Moi tout ça soit lingaka pas au niveau. Vite justement. On y est pas fait. Et ça que tu es
boye toyebaka te o mobali mo jamais ya falon toloba entre biso mobali ki na sa ya olingo nde na olingo benga na mwasi na nga na lingoka nazala na ape mwasi na ipondimi ata kutoza et puis na mime ba parent nanga la niveau eza boye nani ezalaka te Siko embargo, phénomène embargo. Bilo ba comédien bozo banga quand même tek embargo hein. Embargo nini ma chère? Oh bande kwa diaspora ba olingi la bino déjà boule par rapport à théâtre ba lembi bino. Ebele. Parce que na kendaki kutu na Facebook na commis je suis fière d'être mutama boki. Na mona ki yango we. La plupart ça va toi diaspora. OK. Balobi on vous soutient eza musala on vous soutient. Eza ka moi 2-3 personnes basangani lokwa alingaka X alinga Y plus baye to sala bango boy mais bato balinga biso balinga mboka na bango balinga titi na bango jamais ba opesa biso bango. Est-ce qu'embargo peut Simba parce que embargo déjà chez le musicien na maramba ba concert et Simba mais na maramba ba nzembo apparemment YouTube en ligne comme ça là et Simba te pot hôtel a fallu à côté le roboé ba vieux belé na mukolo moko ndeti bino to ba pesi no embargo vous ne prestez pas presque pas en Europe ni en Amérique na maramba YouTube est-ce que ba ba peksa musique au côté YouTube et Simba te Naibisio. Ok. Vraiment. Imagine tala depuis na 10 mois na mala monta mizia ba monta ba kiti wana eza yebo mloko tukanga photo me baza na États-Unis donc sala na sala edamaka to ba ndeko na bino botika œuvre tozo sala et continuer programme parce que ko sekeza thérapie awa ba ko seka ba futisa ngo par heure. OK. Par heure maman OK ko sekisa mutu mo boy azala ba stress na seki bazo futu ko sali mo 3 heures ba futu sali 5 heures ba futu ozomo. Bah bomi mona trop bomi mona tellement trop bomi bien à bastar non bo komi même pas bo bastar te bo ni ku ba vedette bino bo sala akaka non place bo linga robi tchawala non bo komi même pas qu'est-ce que tu peux dire mamuloko to komi na suka to comité na bandenge ba vio ba star bazala na ngo to comité c'est vrai vio ba star bazala na ngo to comité nde ba olobana mais toi ba star mama pourquoi monde entier ba ebibiso. OK. OK. Adam mutu abonye ko tsazo tala zona dalingala te to komo amona na ba ivoirien bazo meka koloba lingala azo meka imité comité moko ya congolais to mama to sala ndeni ezaka mo ba soutenir biso te yango ba omona ke toza na level wana te mais toza ba vedette vraiment yebani na mo kabino ke ba yebiote si ba libanda ba bisusu ba Nigeria ba nani ba koluka ba imité munoko na bino eza po bazoyeba ke ba comité mo ba exista ba imité lingala mindele na Amerika azoluka meka ta koloba mwa lingala minde tomona mindele na YouTube wana bazomeka koloba lingala eza ka valeur osusu ko pesi biso ngo plus to exploser loko bolinga te bolinga benda ba bien moi dozo exploser te. Vraiment. Lingala mutu ko luka lobango na mundele ozoka zo emala lingala bebe azo emala lingala. Vraiment. Vraiment. En tout cas. Sauf que to telemeli acte pour maman Mélanie a stadi et ça acte ma bé. C'est pour na quoi activité ba comédien pour la musique là ba comédien ba problème. Non ce n'est pas gentil. Tout c'est la toyo ka coquette. OK. Conseil na professeur. Veuve na biso nyonso ba lekaki basala démarche à ma bé fallait pas. Ba c'est là on les a famille na bango. Maman Mélanie ba ba veuve wana c'est parce que coquette à lekaki. Donc fallait pas passer le lot ba bongo. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka mot de la fin na yo pour na entretien na yusa lelo ya star en ligne.
Merci beaucoup Nayo Fallon Bito d'une équipe Mobimba au Bozalaki pour l'instant en ligne. Merci pour yo et mon beau sananga et mon ningisa ngai. Amen. Et à tous les comédiens, courage, force à vous. Ceux qui n'ont pas quitté mes balobé la raté. Alors tout ça la musala malam yango bazo lobela parce que là il y a des comédiens ba botem no kwa nguba moyo kana na média ou bien na diaspora ba finga ba ote ceux qui bazo finga on sait que ça combo. Donc on les a pesé tellement il faut ba lobela yango. Ça c'est bien il y a moins actualité, il faut mataka dans le bon ou bien dans le mauvais. Donc peu importe, courage à vous, vous continuez au sala déstabiliser, parce que pour musala tout éviter, et quand musala au, so mutamoni biso la média c'est il y a moins de au monde azotinda atindi moi eloko na. So keza ki pona musala na te alinga patinda te pona za si ote mama melania za ni famille na kichasa te, ana famille. Kwa pa biloko na nyonso akanisa ki amati de la famille. Parce que à considérer qu'il habitait artiste à Mboka la tinda alors to tindi ko tinda ngote écréer biso malheur voilà que ça la polimo na bonheur pour na nyonso asepela apambola yo ozomo bisou na matinyo balinga ngai na makambo to tolo sorti de laisser ba biso to polimisa mais sauf qu'il fallait que le ba vérité et ba tout nyonso bazaka oui et amen donc wana za mal pour attaquer ba c'est bazar. Ok. Donc, c'est un peu ça, il fallait tout dévaler, tout la vérité, où ils ont dit qu'il y a des choses, tout le vraiment. Alors, merci beaucoup. Je pense que le bon papa, hein? Attends, on la mode dédicace à papa. Il y a solo, hein? Moi, voilà l'homme selon le cœur de maman Trésor. Moutalongo la maman a mis sous Moutou, oh, la mona la ngate kutayo, bimato, où elle est l'icolo, na l'icolo. C'est pas possible. Yabiso moko, eh! Yabiso moko, vraiment, papa, ça papa, bolo, wana boss na ngai, vraiment. Ça papa, bola, et asale kabola, a bombe, surtout, mingi pona na kende, na kola makasi, na tika la vérité. Ya oye koma so batinde ne logo na sambo suna koma ma parent na moi conseil moi na ki moi mulo ça fait longtemps hein bah OK maman na ko presse conseil o moni musala ko menjol pa nangu ba te oli pa nangu bojo so ke mayo medite eza musala foza na manière fo mayele na makati on a besoin de se dire et quand tu montes du place et ça ne tient que dire ça comme le world comme le tout ça va tout monde boy oh tu comme finga data na pete kaka bongo yo te ba pete yo c'est quoi ça tu souffres pour nous faire ba succès tu no quoi mais pour nous tindi comme ça tout matin nicolo tout matin niveau mais vous autres tindi comme ça vous avez qu'à faire biso on dit que tout ça va de bongo voilà merci en tout cas c'était Trésor Mamlopo, l'une de nos grands artistes comédiens. Elle fait aussi partie de journalistes, je veux dire de youtubeuses, comme je l'avais dit au début. Avec elle qui vraiment dengue à lobby à Manuel Libiso likanisina et no lingala koto la lingala en fait à Manuel Libiso vraiment par rapport à Marambo Ezoleka pour nos artistes et comédiens. J'espère que l'intervention nae et c'est petit bande de cognon so ba comme la kibiso boyamba ma Trésor azara na likanisa bien falo batu ba lobby mais il y a lobby te na likambo et to moni bongo conseil à pesi na maman Mélanie ndenge nini ayambela ki likambo ngo ce que biso robaki César to biso tout ce qu'on a minute to connaît déjà point de presse parce que to robaki transparence église au milieu du village to zaki na point de presse il y a ba maman veuve qui maman Mélanie et puis c'est la point de presse il y a Coquette où il y a dans quelques jours ici vous allez voir les images pour pomper peu bagabiso ba question pourquoi ba silence pourquoi ba carton comment quitter pourquoi nous sommes pour découvrir en temps tozana Coquette ça na point de presse oyo hasard co organisé. Alors merci à tous mes partenaires Grand Saoudien Messieurs Surprise, Grand Saoudien Messieurs Papa Solution, Michel Limvo les grands Saoudiens là où repose les cœurs de la Saoudienne Néné la Saoudienne. Je te salue depuis Lausanne.
Et Pesambo Tenabana on a bisous ensemble. Je vous fais des gros bisous. Vous êtes toujours soudés, bolingwe, déméré, bolingwe ou mela. Et je vois mon vieux Mathieu Idole depuis la Suède, le cœur de Madame Déborah. Voilà, son excellence René Kabasele. Je te salue. Je salue également Bandego depuis l'Allemagne. Là, je pense à ma copine Mariette Tapenda depuis l'Allemagne. Je te salue, ma chérie. Merci encore une fois. La confiance, la fidélité. Bonjour, renouvelé dans le service Nabiso. Merci pour l'assistance de Vanessa Baoutang. À bientôt. Elle va s'exploser dans YouTube Nabiso. Ce qu'on a ma manière, mon direction. Vanessa Baoutang. Je suis là pour toi, ma chérie. Et je dis merci à Preston Just déjà fait. Félicitations parce qu'il est le deuxième de la classe avec 5 ans, avec 85%, mon fils. Coup de chapeau, de gros bisous, tu mérites un cadeau. Et voilà, à couleur bassée, les Jack Bauer, la nouvelle tendance télévision. Je remercie comme ça Jordan Panjou et pourquoi pas Alain Délé. D'ici là, portez-vous bien. Je donne rendez-vous déjà. D'ici là, Ngonde spécial, sortie officielle, il y a film Buzz, on sera là. Et puis, point de presse, la Coquette Sassa. Je vous aime bien. Bisous. na yawe tokumisa yawe biso vanso oite bolingo na ye jangi nzelo kasi na biso smart